Koffi Olomide a bêti concert, il y a 39e anniversaire. Félicitations. On doit toujours féliciter les bonnes œuvres. Ngai eloko na retenir na kati ya concert ya Koffi Olomide na kopé Sabino. Nazo pe Sabino yango sikoyo. Mais avant tout bandeko na ngai bozwa émission esprit ya bien. Na kosenga na bino ba partage maximum, ba j'aime, ba commentaire na bino soki eza. Na kopesa point de vue nanga à 3 volets. Mais na katia émission na kopesa volet moko kaka. Alors tokota na muzindo parce qu'on n'a pas trop de temps. Bandeko Grand Paris Sud, salle à 3000 places. Koffi quand même a essayé. Il a essayé, comme on dit, il a osé. Na âge à 69 ans, il a osé, il a essayé. Mais à petit concert, il est qui bien. Moutinho Samoni, ba image, Mama Siaza Kobina, ba Bougopela, Bananio, de Bicho Savané, de Fafnani, Sarbati, Bango, tout vraiment en général, le concert a été bien propre. Ce que j'ai maintenant, et le Kaliboso, ils ont lumière. Lumière est là qui bien, on a vu tout le monde avec vraiment bah, image à solo, les images sont là. La seule chose où on a retenu na kati eloko ya moi bien te ezaka son selon parce que comme makamba ya kotala ka ba makamba qualité belé le son n'a pas été bien. Yango bomona ki moi makamba kwa kezalaki ya mike mais makambo wana ezanga kana concert était en général concert ya quartier la te eleka ki bien concert eleki bien. Une chose ngana za komona moi bien te na kati ya concert podium ya Koffi Olomide ezalaki bourré na ba artiste bazalaki ebele par rapport ya ndenge podium falaki ezala sikatangu baza kobina place baza accompagner ezalaki mingi na podium tango bazobina olia kotelema mulongo ndenge batelemaka bazosala neti cercle wana selonga nazomona eza koetufaka bamisusu eza koetufe ezozala neti cercle ya moke na nombre ba musiciens ebele bana selonga. Mais en tout cas à part ça la musique a été au rendez-vous comme c'est Koffi Olomide. On ne doit pas également s'attendre à beaucoup de choses quand il s'agit des concerts à Koffi Olomide. D'abord, énergie, Koffi a na énergie par rapport à Mtoulokola Fali Ipupa. Koffi a na énergie parce que aza papa, aza mukolo. Oyo baza ko accompagner ce sont eux au baza ko tchela motema pona engouement pona ambiance. Alors est-ce que ambiance ezalaki na kati? Oui. Est-ce que ezalaki ambiance net ya ba concert ya banani? Oui. Mais oyo ambiance toloba ambiance oyo ezalaki na kati ya 39e anniversaire ya Koffi Olomide eleki ambiance ya concert ya Ferregola. On doit se dire la vérité. Concert oyo Koffi Olomide abeti lumière nango na ambiance eleki ba concert ya Ferregola. Wana selonga Ferregola betaka musique mais ezalaka na ambiance te. Koffi Olomide aza ko parvenir ko jouer rôle ya koluka quelque chose oyo ko emballer batu oyo kotika batu na soif oyo ko mema batu na ndako kozongisa batu na ndako avec esprit ya kolobela concert, ce qui n'est pas côté Ferregola en général. Alors Banzembo Koffi il avait surtout lobi aponaki Banzembo, oui il a choisi de belles chansons parce que batu bayemba ki Banzembo ya Koffi azamut côté Banzembo toki jamais kolobela Nzembo parce que tous les mutu ozala mutu quartier la terre ozala mutu F victime ozala Gaulois ozala nani okoyeba quand même Banzembo ya Koffi. Donc Koffi aza mutu ya batu nyonso côté Banzembo sauf to comparer yete na côté ba spectacle ya makasi wana côté soki te. Koffi aza stratégie de côté concert et puis aza mutu ya ba spectacle te côté concert. Prévenez que tango bani makambo ya musique ya moto wana il fallait que ça la bariku ya ba Sam Chintu ba Modoga Baramba parce que bango bazalaki ba jeune bazalaki na souffle wana ya zalaki na ngote banda kala tango même ba Modogo tango ba kei ba banali ba Suzuki ba kei ba Sam Chintu ba kei Koffi n'a pas été mutu oya kosala kaka makambo ya grave côté kobina côté makambo wana
fallait que ça la recours na ba Fali Poupa ba faire pe ba yaki ko soutenir ba nani oyo ba Soleil bango pe bazala ko na pona ko secourir Koffi Olomide soki botali ba concert ya Koffi Olomide ba concert na en général ezalaka ba concert ya show te soki aza komeka kotia show tozomona ba show wana na niveau na ye on doit quand même applaudir le show wana on doit quand même applaudir show na ye Fali Poupa Werason côté ba show na Erichota na be na makambo azosala concert ya hérité na Kisangani so botali yango eza concert moko ya lisekite eza concert moko très bien soki na du par exemple batumisa tuwana bo baza ko beta international bazo beta libanda na ba Europe batuwana baza likolo ozui Fali Werason na hérité bango baza batu baza ko memela batu ba show batu baza ko bina baza ko yemba baza ko bina baza ko yemba mais Koffi Olomide aza na catégorie wana te mais soki to bandi ko lobela côté show ya Koffi Olomide show ya Koffi Olomide eza na hauteur koleka show ya Ferregola ba pas côté nanu ko yemba banzembo ya Koffi Olomide eleki banzembo ya Ferregola banzembo ya Koffi Olomide eleki ya Fali eleki ya Wera nzembo côté banzembo Koffi aza numéro 1 aza hors norme mais tant tozo betela masolo ya concert wana pe mutu na mutazalaka na ba balance na ye wana eza do ya Koffi Olomide te ndenge to mona ki pe na nini oyo Adidas nini ING Arena Koffi alingaki abeta concert eleka par exemple ba concert ya Werason alingaki abeta concert eleka Fali Poupa mais to mona ki azalaki limité malgré abengaki ba jeune na kala wana on n'a pas vu chaleur wana parce que musique na ye etambolaka na chaleur wana yango bozomona aza limité na chaleur wana parce que musique na eza na niveau chaleur wana soki to lelo to moni Koffi ayesu na grand arena na arena sud show ya Koffi kaka wana nde show ya Koffi tokoki jamais koloba show ya Koffi lobe kozala ekolekaka oyo côté show wana niveau na ye et puis on doit l'applaudir na age na ye aza kobeta concert ba tu ya age na nyoso ba tika musique sauf Koffi quand même aza ko continuer alors on doit féliciter cela une chose kaka na mona ki ape ya bien eza pe bien pe mabe sindi le cœur micro na ye mungongo zalaki ko bima penza te mungongo za ko mandeti ya mwana moke eza ko bima musika na ye bite parce que soki eza ba image toza ko zwa neza bien te mais son ya mama si ezalaki pena ko bima te mama si pe tango aza ko bina aza ko se présenter na public aza ko bima na concert ya ING Arena abimaki pena to mona ki elle s'est défoulée comme il fallait mais na oyo abeti ya stade ya Side na ebite po ezalaki kaka sorte ya anniversaire ou bien ezalaki kaka azalaki étouffé na podium na ebite mais n'a pas donné le meilleur d'elle-même comparé na ING Arena awa na ebite soki qu'est-ce qui ne va pas Mama Si n'a pas donné le meilleur d'elle-même comparé na makabuya oyo legaki na ING Arena ce total pe brigadier Sarbati apesaki makambo na ye mais soki to comparer makambo brigadier apesaki na podium ya maison mère na makambo za ko pesa na podium ya quartier latin vous allez voir que brigade Sarbati c'est sans mieux aza mieux na pembeni ya Wera ke côté Koffi Olomide et comment ki na niveau kutu Koffi abotola ki microphone na podium to mona ki yango abotoli nani brigadier abotoli microphone na ebite pourquoi ou bien Koffi ngaki improviser makambo mususu mais en tout cas wana to mona ki ezalaki eloko esalemaki nango tokoki ko expliquer mo na marque mususu mais essayer mona naki donc brigade pona ngapo abwaka pena bien il doit na podium à maison mère c'est là où aza mieux présenté aza mieux à se sentir mieux ba pesa ka espace à s'exprimer mais na quartier là te espace ko faire ça ko pesa bango est vraiment limité bota la tande ko na biso oyo Savané de Pichu c'est comme si ayaki ne ko bina na burompe la ba yaki na bango ko bina
ba sali eloko malonga te. Moi je pensais que bakopesa parce que bango baza ba pilier kala bakopesa bango penza espace ndenge wera pesa qui déplique espace mais yango esalema kite na ebité pourquoi mais en tout cas ba réalité yango wana ngana pesa kaka point de vue que en tout cas Koffi Olomide na âge na ye na niveau na ye o yaza nango lelo na ba musicien ya sikona nous venant baza pendate na aura mais apesi eloko na ye mais si katango tolobelaka ba musicien bo ba na pe kotala grandeur ya ba musicien ba oyo wera azako former Koffi pe azako former ba oyo ye mais comment ya wera soni nde ba musicien bazo yebana ya sika ya Koffi bazo yebana te question kaka na yango wana